L'église catholique est une salle d'attente où ici kaba cause la pour qui n'est en enfer. Mais si yena bango bazana problème, soit bakutana na mulimu, soit bakutana na polele to na mulili, asi sa bango na bango nemba kutana ndenga ibayebani. Nan Katanga au Katanga Kinshasa au Kinois va partager. Ouais, ça ce sont des esprits Nzamba lobi boy. Et l'autre peut savoir tout kanda yangwan. Pourquoi il dit que place au fukami wana alinga la kisanine. Ce qui en tout cas pasteur Ngoy Mulunda sali loko asali wana. Il est condamnable ce qu'il a fait là et sengeli ba juger et peut ba condamner parce que ayena molimo a division ce qui a zoaki na monde nini pour ya kopesa wana etali moko. Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukundima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Pamboli uyemona na katempeni mama kandelobi Koleke mapapu masope mafuta Toko kesi ana longo na Nzambe uyo mabenga na makoni Bikamo na bunzambe na yo tozongi kopesa yo merci parce que mikanda na Nzambe lobi na kosala likambo nyonso esengeli to bondela to senga volonté na yo lokola Josué oyebisaki eke na yebisa yo ke yambo ya kosala likambo nyonso ni kozwa engagement ni kosala musala bondela ngai pona volonté na ngai esalema kolo tomitiki na se na loboko na yo esantu mipepe mbonge maladi kufa eleki biso bato ya masumu mabe koleka obateli biso ti tomona na liso elongo na mwana na yo lelo kolo na nkembo na yambie na esengo mpe na pamboli nzanga na lelo na pamboli maitoko solola na ye kumisa yo to pamboli émission ya mukona lelo to sengi makila ne longa ma purifier biso ma wana bunzambe na yo ezipa biso pona tina ete nkembo na yo talisama biso to kitame yo mata po yo nde ozanzambe tozala conduit par le Saint-Esprit du début et à la fin de cette émission kolotike émission eye etouché mokili mobimba ndenge yo tuninga olobime la muka kanguka na munoko na yo babota yo nango elakisi nini elakisi soyez délivrés. N'est-ce pas que je t'ai donné la mission de délivrer les gens? C'est ça kanguka kolotika ozoloku. Merci pour na ba révélation, merci pour na grâce na yo zo sa biso mikolo nyonso tika kwa ya victoire elo na makati na biso elonga na bunzambe na yo etalisama na mbiba none sa on a plongé na makila ne longa ete longa na yo talisama ebandeli te suka na kombo na Yesu Kristo to résister contre moi ni Satan ni sala na ye nyonso ya endurcissement du cœur ngu ya nyonso ya ba incrédule ya hypocrisie. Des hypocrites ne verront jamais le royaume des cieux. Ba incrédule bakomona te bokonzi na Nzambe tikete mitema na batu na mabanga nyonso ebongwama ekende kopapama na mupanga ezala taye ekoma mitema ya misuni pona koyamba ainsi dit l'Éternel pe kobongolama koyamba Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi pona tina ete eshele ekita pona bokonzi na likolo to pamboli yo Nzambe munene mpe tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Mais il a aussi besoin d'amour. Amen. Le ciel est mon trône, la terre je vous ai donné. Shalom. Bonjour chez vous, peuple de Dieu, et bienvenue chez les Nazaréens avec la princesse de l'Éternel, l'évangéliste Tiffany Mokwa. On est ensemble, il n'y a pas de souci dans cette année 2021. Aujourd'hui, je suis dans la joie, comblée de joie, parce que le Seigneur nous accorde comme invité maman Esther Liliane Tayo. Donc la prophétesse, c'est bel et bien elle mon invité du jour. Mais avant toute chose, Yves Bolofa, Alain Kiakala, Mignon Bébé,
donnez-nous un cantique pour la gloire de notre roi, le Maître Seigneur Jésus-Christ, qui revient bientôt. Je nous informe que Jésus revient bientôt. Alors dansons Losako Mokonzi, Papa Gilabala, chevaux. Allez, Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi Lipal, Olingi Kopot, Olingi Mosala, Bonanini. Zamba Lobaki, sa président Joseph Kabila se préparait à Bima. Ce qui va passer moi na Tshisekedi Bokonzité, makile kotanga na Congo mobimba 3 ans. Wana so tu ana NDP sakapenza ba diaspora mutema ba oneti ba bamba mabanga bon to ba bamba mabanga na volonté nzambe etali bango diaspora oyo ya kotambola contraire ya volonté nzambe akuta na nzambe na nzela na nzamba ko écraser ba onesi ba na sima président Félix yenda za volonté nzambe siko to sana balanda fati abotolite abomi mutupete poazwate maboko pembe munguna satana kotambwisaka ye ndenge selo ndenge nzambe akoloba asimbi nete abi mwana na nzambe mama ata balingi basalele so biloko ni na moins que andima a signé. Jésus-Christ à moi l'espérance de la gloire. Merci maman Atayo de clôturer la question. L'église catholique est une salle d'attente oyo bisika ba kozela po ba kini na enfer. Je cite Pasteur Marcelo Tunas. Je crois que bien malam yem talobi yango. Et puis si débat na toile ba tout ba kolobela yango et tes messages à la cher mettez-moi sur l'internet, mettez-moi ça sur l'internet. L'église catholique les salles d'attente ici kaba kozela ba kini enfer. Étant pasteur, prophète, je réponds avec la parole de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 1 à 6. Le verset 1 à 3 disent: qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Ce qui est motoazoua qui bango basali na ye, a juger bango. Mais si yena bango bazana problème, soit bakutana na mulimu, soit bakutana na polele to na mulili, asisa bango na bango ndemba bakutana ndenga ibayebani. Non, c'est pas propre. Voilà. Déontologiquement, comment le bango te?
Encore Kolobangote. Yo passe, yo passe. Non, moi je dis, mais qui est lui pour juger le serviteur d'autrui? S'il tombe, c'est son maître qui le relève. La Bible appelle le juste va juger. Et puis, tout le monde va juger, va juste. Tout le monde a juger, va juste, mais quand? Il y a un temps. Un homme spirituel juge de tout. Quand? Il y a un temps pour juger, pour que le juste juge. Pourquoi ne pas chercher les âmes qui sont à la salle d'attente pour entrer à l'enfer là? Pourquoi ne pas chercher les âmes là, les prêcher la bonne nouvelle et les tirer des ténèbres à la lumière? Mais aller propager ça, c'est pas propre. S'ils ont un problème, je le dis tout haut, s'ils ont un problème spirituel entre eux, qui ne poussent pas à impliquer les enfants de Dieu. Étant enfant de Dieu, prophétesse aussi, servant de Dieu, aux autres appels, l'église de réveil, pas une église de réveil. Est-ce qu'on peut se permettre qu'on s'en pardon dans l'église catholique et dans la chrétienne sur l'église catholique? Qu'on s'en pardon, moi je ne peux pas. Et si il y a kutanaka na bango, makambo bakutana ou basengana ou bayebani, moi je ne les connais pas. Ce qui y a yebi, makambo ya sala a. Na bango esimba kite o aboya ko eza yemoko nda yebi ndenge nini asisa na bango nemba kutanaka bakutana basolola ayebisa bango ke ngana za ya réveil eza cloche ebetaka po batu nyonso balamuka mais néanmoins makambo alobi eza vrai ngana yebi yango te bon asoko yebi yango te mais néanmoins yebi makambo emu nda alobi ngana zali awa nazolala awa na yebi te alobaki nini yebi te boyebisanga kasi soki alobi nini parce que ngoyi mulunda nga nayebelaka eke azaka pasteur soki ya soki nini soki anglican katanga okatanga Kinshasa okinoa va partager. Ouais, ça ce sont des esprits je dirais pas les esprits de division, non. Ça c'est de la bassesse. Parce que au temps de Mobutu, chaque Zaïrois était chez lui. Le Seigneur a dit au président Félix, papa, mon place au Fukamiwan, Nzamba lobi boy. Et l'autre peut savoir tout kanda yangwan. Pourquoi il dit que place au Fukamiwan? Alinga la kisanine. On a la kisa que Jésus-Christ est roi dans la gloire de Dieu le Père. Ngana zo pe sayo bokonzi. Mais ça là que Congolais nyonso azala na Équateur, azala na Baluba, azala na Bandundu, azala na Katanga, azala na Est, azala ya koto ake kotoyo, babenga yena ni Congolais. À se sentir chez lui calme, il est là. Merci maman. Ce qui en tout cas pasteur Ngoyi Mulunda sali loko asali wana. Il est condamnable ce qu'il a fait là. Et Sengeli va juger et peut pas condamner parce que aye na molimo a division so ki azwaki na monde nini po ya kopesa wa netali moko malobano ya suka maloba suka nazo pambola bandeko nyonso o basengi ke toti a lisusu comment émission en direct à live pona tinete ba témoigner makambo nzamba saleli bango nazo promettre bino ke tozana princesse de Dieu total ndenge nzamba ko sunga. Entre temps bao bazaki na koma babandi koloba wana o babimi entre temps bao bazaki ba condamna ki balobi ki akufa na zemi wana entre temps o yazalaki bao bazaki bao babiki biki nzamba bikisi une sœur kuna na mboka na Afrique du Sud na accident salaki na yena mwana na mukongo bandeko catastrophique mobali na benga bi mama mwasi na ngazo kufa na mwana bondela babenga kia watu zake nzoka nde kaka ndenge to bondelo wana nzamba bi ake coopérer mutu ayebisi ake hôpital ake hôpital bawi na mwana na ye donc bazo kumisa nzamba Israël boza akimia tozo bongama pona tina kozonga susu a life soki Yesu Kristo azui ngaite soki Yesu Kristo abateli la princesse de Dieu et kozala eloko moko malamu bobonde la pepo na biso po mabondeli na bino esungaka pe biso na kombo na Yesu Kristo nzamba pambola bino 081 nde numéro o eza na WhatsApp 081 50 33 805 wana nde numéro ya téléphone naza nango sur WhatsApp 081 50 33 805
Nzambe nanga pambola bino, Nzambe na lola pambola mokili mobimba, kembo na Nzambe etalisama. Na yebisaki Nzamba yebisinga na mabonde nazaki lobi. Abibima libanda ganga. Ba marabu bazo sala kisi libanda, na bima libanda. On a surprendre marabu moko liboso a église azo tumba babiloko na ye. Oh Nzambe na nkembo. Tubloka mike boy salite. Liboso na Nzambe seneri. Nzamba lobi yebisa batu nyonso boy. Mboka Tshisekedi Tshilombo apesaka yango Nzambe. Lokola batongi hotel alobaki bien. Lokola totongi hotel na Nzambe. Batongeli Nzambe hotel. Oya koya kotonga ya ye hotel likolo ya oya Nzambe akutana na Nzambe. Me Nzambe yebisaki ngalobi. Na bimaki libanda na yebisi batu nyonso baza wana na gangaki. Ete oyo nyonso azwa kotonga hotel na ye. Likolo ya hotel to pembeni ya hotel ya Nzambe pona kozindisa mboka na biso. Akutana na mupanga na Nzambe, Nzambe akate biteni asisa na ye. Ezala kisi, ezala magie, ezala ndoki, ezala o maraboutisme, ezala mupaya ye na kisi na ye na mboka na biso pona koyimilie na kododa. Akutana na mupanga na Mikaeli azonga mboka na bango ndenge ayaki. Na kombo na Yesu Christo mboka na biso et évoluer. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen. Yves Bolof a tenu longtemps. Vraiment on a signé la caméra Alain qui a la mignon bébé na qui va alembi makasi. Depuis le matin Zaki vraiment a beaucoup bossé. Zamba Pambola, papa Guy là-bas, maman Lauriane, maman Louise. Là, c'est vraiment ma famille. Nzamba Pambola, maman Betty Kokele, maman chérie, maman et papa Deo, maman Foura Tabo et papa Kaïs. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Na yebi que papa Kaïs Mikolo Zolo Bate, Monique, maman, yebi ça papa, Monique, allo bali sous-souté. Voilà, maman Betty, dans Londres, maman, s'il vous plaît. Ce que Roland monsieur, maman Betty. Vraiment, moi, là, ça n'a pas ça, pour la unité, les câbles, les Konangar, c'est Moko. Nzamba Pambolayo, Marlène Bouyipe, en Afrique du Sud. Maman Made Kebani. Ma maman Ami, je l'aime bien. Maman Ami, maman Marie-Claire Kawa. Pour ça qu'on a eu, on va déconner surtout à l'Andibiso. Ciao. Non, il y a pas qui dit là, mais ça. Ah! Atanya ukondoko namona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saka fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Atika boyiko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la poété bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko olia. Eh maman Nazareth Nzamba Pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Obungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro
numéro de téléphone. Vous avez un mot déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans bon Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kante lobi koleke mapapu masope mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete